okutana mema ba plastique wana ba biloko wana ya ba plastique wana donc nini comme on ni concombre ya plastique o ba no lexanga na ndenga sima balingana boye na boye atindela Miss B ba mbongo ba mema relation bolingo Miss B relation ekatana to leki wana y avait une fille à mataki awatie atie kaka kashap na ye alobi o eza kashap a garçon oyo kombo na ye nani Patrick Vango atindelanga $50 pe alinganga atindelanga $50 so na sala nango nini wana mususu aye ngapa linganga kaka boye na boye maître Blacos to boyiti la fille aza facile la fille aza boye mutu mususu abengi ngaza na Canada lobi ya Lise enregistrer nga na enregistrer lobi tia na live garçon oyo ayaka kolinganga alinganga pe kaka na ba réseaux sociaux loko anga naza na fille na mela diamba soto tieto mela na diamba et trouble biso mituto koma ko beta masolo par toi ke ndaka beta li solo ya fille moko ya America banda ko bima na ye fille wana amemai bisika moko e baby saye makambo basi nyonso alingi abetela bango li solo ya noir américain wana la fille wana ya Canada lobinga ayebisanga ke fille wana soki ba obima atuna nga nanu est-ce kokoka osala nini okokota chorale il y a 3 personnes j'espère que vous comprendre la fille ayebise nazanga na problème tabipo nazana copine na nga américain alinga ngo mingi donc soko ye nga na sima ye liboso soit ye liboso nga na sima. Vous comprenez? Aïbisa la fille wana ya Canada bongo. Fille wana ya Canada pa aïbisi problème ezate ba comment na niveau ya resomba ma billet. Allez fille wana lobi nengeza bwena zo aka moi photo na ina tinde la prophète na biso ata la kaka na koko bimana mutu boite kaka nengeza laka. Pa prophète aïbisi moi na mobile aza normalité aza ne sika simba aza na biloko simba papa na to mona nita lobi komona na été kokendete. Prophète ayeko yebisi prophète ayeko yebisa lobi yebisa abenga yo parce que bato ba simba wana bisika bavanda kezalaka na problème wana kute na lekisi na ngai etali bango ndeko mwasi ndeko mobali lisusu tango tolongoli photo na ye bato ba fille o bakel baso atia bango contact na grande sœur na Angola Solange tango batie photo a sœur na ye awa y avait une dame à Mati alobi mais moi la mwasi o botien na ye bien donc histoire bozo beta ndeza ya leki ya Solange o Solange abenga kanga na yambe na ndaku na nga na yambaka ete ba uta soki mboka ni nana alobi garçon oyo ekiri na bango basimba kanini biza bandeko bazalaki bako rappelinga bauta na mboka moko bo rappelinga na ba commentaire bauta na mboka moko boye na tiela soki tiela bazaba yombe bauta na tiela wana basimba kisi moko boye soki ya court vie soki vie court soki nini botiela ngala ba commentaire baliaka banie bazaki ba garçon babane ko lia banie. Ozo comprendre mutu Mati apesi témoignage wana courte joie merci baza ba garçon basimba bakisi ya ba courte joie bazaki bato bazaki kolia ba nie na quartier ba yebaka bango déjà na tiela kuna na mboka iloko ya lobi ya ngwana alobi garçon na yebi très bien na famille na ye maître Blacos on n'est pas là pour ko loba soki nini omoni ndeko Patrick soka zaki na respect live on ndeko Patrick a Mati to même pas na 1000 personnes soka zalaki na respect aloba ke na lingi na ngai ete biso peto linga to ebise tiko menacer ndeko parce que wana ya komeka ko saliza ba menace maître Blacos naka moi muke on a expliqué bino tobo ite aza libre ya koloba ke asepeli na ndeko te aza libre aza libre ya oloba ke na lingi na ngao te na moni o makolo X na moni o lisoko moko muke moko munene na moni koto ezoti na mwa tsudi aza na ye libre ya koboya mais siko o biso tozo acto tozo condamner ezaki ya kotinda ba message ya menace et lelo tant to sala live na 0h tala message o ya tindelié tala message o ya tindelié na 0h juste alobi na ata o memi sujet na live attends mais si j'ai na live et si na zwaki mai na yo okomona ndumba ya réseaux sociaux na ben style wana afingi wana ata opeka bato muso parole ou bien na roja sous parole na habité Dylan a sur quelque chose pardon bato mususu ba parole mettre Blacos mais tala sikonde boy akomi ko menacer ndeko Moura est-ce que on la dit quoi explication akomi ko komele na ba message omoni yo kaka ndenge na lala yo na zwa makambu na zalaki na yango posa na bande Lisette, wana eza parce que bino ba congolais la plupart bobanga na bino wana eza nango la pona bangisa ye wana eza bino bozala makamba bakisi omoni nde toza na kati ya vie boye il faut yeba eza na
Ralph Loba, bando matin pe no lobby te Loba. Ate mettre la fini ndeko wana ntango oyebi courte joie na bakongo courte joie nayebi courte ntango batangi courte joie wana nayebi maison wana nayebi seke ndeko wana aza mutu ya courte joie aza mutu autilisaka maison wana eza bokoko me bokoko wana sikoyo eza teke ndenge ya biso bokoko oyo biso toutilisaka batravaka na kisi eza na courte joie matadi oleki matadi na nzela na kati nayebi mboka wana ndenge ezalaka mutu wana oyo akomi message wana to mobali oyo abimaki na ye wana ayebi pourquoi ntango azokomele bamessage ya bongo ayebi omoni mwasi wana tokolobela ngo na live boye tolobi boye tosali nyonso na live me oyo ekomela ye ya koyeba te nayebi te so tose comprendre lobaki azala peut-être na Saint-Esprit kati na ye to azala vraiment mutu moko boye po eza bokoko nayebi te tokoloba boye biso tokoloba boye mutu na mutu akozwa point de vue na ye alobi boye me ye nde abima na ye parce que kobima na mwasi eza déjà eza lie moko déjà bozosangana déjà entre deux personnes oyo na oyo bosangani de mwana loba bon nayebi te maître Blacos nazongi seloka parole mais oyebi ocomprendre déjà eloko nangi naloba ngai Maître Blacos. na comprendre mais omoni nde toza boye opesa exemple opesa exemple moko ezalaka bête par exemple mura ye aza na ye nde balobaka soki bajournaliste ça veut dire que focalisa na makambo oyo ya koluka koyeba kozwa bainformation kozwa bamatière omoni koyoka garçon wana koyoka makambo oyo liza alobi soki olandi yango bien les garçons eya lokola omoni ezalaka na bato mo basala niti baza na maladi ya kosalaka niti naza na record naza na liste ya basi oyo nazolala et tellement que à se concentrant bien nango ayebi ba astuce ayebi ndeni akoki koloba na babasi ya bacongolaise oyo akozwa bango na facilité wana omoni parce que ekoma lokola neti métier moko boye ekomi lokola métier na ye à chaque fois ayebi précisément lokutani na kobeta il suffit kaka zwi ono na telefone bosololi ntango bozosolola aza kocomprendre déjà moto méthodique nini fo namema ye nakomema ye na méthode oyo te nakomeme na méthode omoni biso toyaka na makambo bakisi omoni congolais lelo il suffit kaka ndenge nga Blacos naliaka na nga nzete bakanganga déjà bandoki awa na TikTok mais mutu amonanga na ndako na ye aza na ye te aloti na ye ndoto e congolais soko memi ye kaka na bamasolo si toyoka nazwi mai na yo ye azwaki mai na ye ndenge nini azwaki mai ya mwasi wana ndenge nini parce que ye akotaki sans chasser ntango asisi na chasser azwaki mai na ye ndenge nini eza bamasolo mosusu biso bacongolais toza na niveau moko très bas ya kocomprendre makambo yango ye akotisaki tio na kati ya makolo ya mwasi wana aaspire mai na ye azwaki yango ndenge Maître Blacos. Déjà, Nakoloba. nayebi Boy. Raf, pardon, Zela. Maître Blacos, en fait. Ah, pardon. Nalobi, déjà, vu que Naza, une yaba fille, ou ya makambo Patrick, y en a termement le binga et c'est pas en fait. Limite, énervé, tu ne peux pas te permettre de venir sur un live dire que fille sur matière pour makambo Patrick, ce sont des filles faciles à garer. Donc, entre guillemets, des filles faciles. C'est un grand manque de respect. Attendumba azana balabala, toi, tu n'as pas le droit de traiter une femme de femme facile, au fait. C'est de la politesse. Mais à un point, tu n'as pas idée. Et deux, Ngaye, nakoma tana live, t'es là bando juger moi, c'est parce que Abimina Mobali, le premier jour, Bakutani, mais t'es qui, au fait? Ou je suis qui? Hypocrite, nous sommes basés au Baokoma. Oui. Bouka lelo, lamba lelo, mais vous êtes hypocrite, les filles. Vous êtes hypocrite. Moi, si je parle bien avec quelqu'un, la personne me plaît, j'ai envie de coucher avec les premiers jours, je couche avec les premiers jours. Là, c'est mon problème, en fait. C'est pas parce que moi, ça fongoli ma colo, premier jour, que ça fait d'elle une fille facile, ou bien c'est sa faute parce qu'on s'est foutu de sa gueule, au fait. D'accord? C'est pas toutes les femmes qui couchent les premiers jours, mais c'est pas parce qu'ils ont couché les premiers jours que c'est mieux que les filles. Tu vois? Donc arrêtez cette hypocrisie de vouloir mettre les gens sur la croix, etc. La fille a sali erreur, yobenga motu étranger nanda kunaye. Pour moi, c'est la seule erreur qu'elle a commise.
Et c'est un garçon, on a yébiété nandako. Il pouvait être un serial killer à cause qu'il a assassin ou n'importe qui. Moi, c'est la seule erreur qu'il a commis, au fait. Et de ne pas se protéger parce qu'il y a des maladies, etc. Il lui a fait confiance. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des bons manipulateurs. Parce que Bino, Bolingo, Misaba, Basi, le quoi, Bazoba. Au fait. Vous oubliez qu'il y a des gens, ils sont compétents dans la manipulation. Et Batunyoso, Bana moral, Makasi, le quoi, Yanga, Nalia Patrick, bon, un an, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. D'accord? Il y a des gens, ce sont des vrais manipulateurs. Donc, à quoi l'ongola ta cerveau dans mon tour? À Simeon na Maboko, à des vissants ou pas donc son akati mon tour, au fait. Et il y a des gens qui sont naturellement naïfs. Mais ce n'est pas pour autant que tu zoba ou bien ba fille facile à garer parce qu'une personne est naïve. Non, chaque personne est comme il est, au fait. Ma chérie, s'il vous plaît, pour na yo fille facile les années. Non, bah, par rapport à il y a ba propos à mettre Blacko Salobi que ba fille so ba mati a wana live, ba lobi ma Patrick, ba za ba fille facile à garer. Moi c'est ce qui m'a dérangé. Moi pour moi aucune fille n'est facile. C'est quoi yo mo koza live, et puis que yo mo za témoin. Il y a la maramde tout ça live yo mo za témoin. C'est pourquoi j'ai dit Oliembo il y a Patrick plus de 1 an sans que beaucoup tana, sans que Simba libéré na, c'est-à-dire que ça déjà fille facilité. Vous comprendre? Vous avez un esprit dire. Ba fi oyo au moni mobile lelo OK au panzele makolo pour aprometa que libala déjà pe mibal pe balinga ba on peut bongote akuta pe kana fi mo boye ataku to craquer faut c'est un qui charisme qui premier jour ato craquer pe mobile et ka prometa que libala pour se peler c'est pas peu so pe libala ngo au panzele makolo pour aprometa que libala déjà mobile ozo pe ka zo fi légère au boye na pe au balo pétain mais non mon gars au balo no pétain oui faut c'est la qui charisme c'est juste un manipulateur a ebi maloba en fait à Panzele Makolo, manipulateur. Vous les femmes, vous savez que les hommes sont manipulateurs, mais pourquoi vous êtes toujours comme ça? Si les hommes sont manipulateurs, vous êtes toujours comme ça, pourquoi? Moi, contredire Yotin, moi, le roi, Yosa femme forte, Yosa légèreté. Yo, ok, c'est bon. Mais les autres, là, ils étaient comme ça. Non, mais moi, faites gaffe alors. Au moins, il y a une communauté, on a ça d'accord. Peu importe, ok, histoire facile. Nga d'accord mon papa Blacko sorto loba ah pensa vraiment communauté la biso pena bana basi pena na ebité so buto ke na niveau nini eza na ba misusu bazolongwa ati ko kende ko sala e kobona kisasa ozongi awa komo olongwe poto kati si tioke kin omuto kutana so na kata ba life awa ok tiki na ba masolo belé o bana basi bozo ko sala vraiment c'est la honte na muso te koleka yo komo oza mwasa libala okolakisa ondimi mobile muso te olakso mutakala na ye na opese pe na numéro na téléphone et puis ozo wangana o bokutana te voilà et ça vraiment mawa ata botuli yango kutu mibali basaki oko satana ote ya koyeba mutu bazoka tana nu pa obengisa mutu yango ba mindele bazaka po linga mutu fo ayeba yo ezo ndie papa Blacko sorto loba ah kala na kini do fo kotuna tuna paso yebi mutu te oke kamba mboko kuli bu oke na ndako okumi oyene na ndako na bobeti masolo esa bongo te si ma pona comme yo na tuli parce que tuli poni obimila bato belé comme on est na ba réseaux sociaux nana ngolingo lisusu yo kasi pena mobali nyonso tout biso ne ba mettre za boye moi si moi abimi na 5 personnes na communauté moi si omoni sangwa moi c'est zaronie soso ba bomi na village mansale pumbwaka partout sangone panza moi si wana ba bete ba mutute la lekana quand même arrêtez babama botika botika bama toke boti wapi ata ko tulango mobali soza sérieux mobala rozo pe au sérieux soza sérieux mi ba rozo na sérieux et puis c'est la fille moi quand je déclaré à sali 7 heures de route dans alongé pas n'importe de roula la pas garçon à sali 7 heures de route na yebisa ona na yebisa 8 heures du temps ko sale kobo 8 heures du temps d'acoûter à foutre l'opé moi la minervalité mais on se permettre longue chez yo 7 heures de route 3 jours bolingo bolingo jour moko mama oh papa maman bolingo mokolo moko est-ce ça bolingo jour moko kolala mutu. Donc, bino ba papa, en fait, bobalou c'est biso makamon, bozong ça tombe. Non, on comprend que bolingo maman, bozo ça pena, bozo pe bisa.
Oui, bonjour la famille. Nako réagir s'il vous plaît. Bah papa, merci beaucoup pour notre conseil, mais et vous avez bien sur votre talisipe mindou qui kota bah papa dire que bino ba jeune garçon ou ba papa. Pourquoi vous faites ça? Papa, vous avez raison, au peut s'abisso conseil, au peut sa ba maman au ba koi nakati makambo conseil. Mais réseaux sociaux, il y a ezali lien moko ou bien facilité moko ya mutu ça la connaissance. Bah le but que ce to kuta no boy face à face to yebinde kunani okoza ndokite okoza mabete. Bah le but que kaka ponto salaki na yo rencontre. Lelo to ana mboka mindele eza évolué. C'est bah si ta rencontre eza problème te même na réseaux sociaux. Si ko mutu azo ya vers yo ou yo zo kene vers ye azana intention nini azo lingero na ndenge ni. C'est pas so moni mutu alingi tam su mutu na Facebook na nini na n'importe quel site ou réseaux sociaux azandumba. Non, mutu musu basala bango pour la bato baza ba timide, bato baza na tenté, bato baza na ba handicap, ba makambo eza ebele. C'est pas des eza ba prostituée te. Eza facilité te offri facile nem taye ko luka mobali non. Mutu musu aza désespéré, akanzi ta musu so amoni photo na nga ko sepela na nga avant mon nga boy makambo eza ebele. Et bon sko ba papa oyo bazo kende ko sala ba garçon bazo sala ba makambo oyo. Conseil ni boko pesa bango. Bazo ya na idée ko de tu bango ba okota ce qu'on a monde dans réseaux sociaux pour na ko zo ba faible, pour na ko zo moi si moko te mi balete mi satute. Bo pesa bango pena nous conseil. Ba fille mingi baza ba désespéré, ba fille mère, ba nine, ba jeune fille, tam so alingi na ko kenete na libanda bo et tout, à moni c'est plus facile. Et bon, eza ma B2 le premier abord tout. Oko ça peut un an na mutu bo yebani penzo te so azaka ndoki, azape ka ndoki. Mais ba maman to za na facilité te ya ko kende rapidement boye, mais ba garçon obozo sa biloko pona ko sakana batu pona intérêt moro boye. Franchement, arrêtez. C'est pas bien. C'est ça les conseils qu'on peut donner au lieu d'insulter, de dire que c'est la prostitution, c'est beau. Non. De descendre. Voilà. Moi, je suis désolé. Moi, je connais les gars. Moi, on a peine na live moro boye. Tant on a pesini na live on a jour ezaki na live à papa Moïse. Siko ezaki to la sa photo mais dans le passé na loba ki na saka décoration. Il est venu na ba commentaire vers décoration. Il est allé même na zaku na faux profil mais ke lukanga ti na Facebook. Hein? Ngala za mboka musika yena mo. Non moni ba histoire moko dormi de bunga bi papa s'il te plaît moi je cherche pas un homme. Je suis désolé. Na kokoy pe kokoya. Mais c'est pas dit que je suis une pute, je suis désolé. Tout ça, bah, nous, Mathéo, bah, jeune, ngana, ça, tam sou mkola, bah, fio, bah, quoi, ça, mina, kati, tam sou, ça, plus d'expérience, mais, jeune, mon père, qu'on peut s'en conseil. Ce qui dit, comme, quoi, il peut si conseil, mais, pas traité, hein, bah, ma bam, so, moi, en bas, il est, là, moi, sans balle, bah, yeben, peu, un autre, j'encourage pas, mais au moins, bah, vendre, peut vivre, mobile, moussou, bah, sali, 1 ou 2 ans, bah, yeben, autre, au moins, bah, vendre, pété. Donc, ça, là, au moins, quand tout n'a pas quoi, associé, penza, mais, là, bah, bilo, moussou, mais, réseaux sociaux, sites des rencontres, ça veut rien dire. Biloko, il est kaka, est-ce que ba mabalo nyo se salama na ba coin ou ya ba famille ba na ti lelo e vanda kaka mi soupe ba kabwana mi soupe ba memela basi mi soupe ba maladie ba kindoki ba bakambo ebele c'était ça ni nangai voilà merci beaucoup. On a compris apparemment c'est que le type a mordant parce que basi tout ba ebie basi tout ba mata ba ebie donc c'est que ils a nature na on est là depuis tout à l'heure. En fait, le monsieur est monté, il a eu l'occasion de s'expliquer. Alinga qui n'a ende ko s'expliquer te. Mais azo so na bato. Azo lingate koloba, azo so na bato, azo senga ki na privé, mais entre to yemo kazo matana live, aso na bato afinga ba fi baza saleté. Aujourd'hui, vous condamnez les femmes, mais sachez que les putes professionnelles existent. Oya ko futa bango. Bah que les filles aujourd'hui ne veulent plus être blaguées. Zala clair, parce qu'il y a des filles faciles comme vous dites, comme vous voulez les appeler faciles. Ok, mais c'est un accord entre deux personnes, toi, Mikolo. Ce que Olingyo Kushina Moutou, Loba n'est vérité. Tu ça va gérer, tu ça va blague. Maintenant, je pars du principe que Nana Toza Moussika, tout le monde a la tête sur la carte, relation téléphone. Relation à distance est belé et Salamana Mouki. Comme maman dit Loba qui tout à l'heure, c'est dommage parce que moi j'avais des questions à poser au monsieur, mais bon, il voulait pas répondre, c'est libre à lui. Mais il dit qu'ils ont vu naïe à Osala Oya Lingi. Mais quand Osaka n'a pas fille, ils ont vu na bango pète. Et une fille n'est pas obligée forcément, maintenant, dans un programme naïe à vie. Mutumsu salingi na yesu libala te, mutumsu salingi na libala mais na ba condition comme maman l'a dit Valobi mutumsu su accoucher pe na mobali jour moko mais ba finir pe ko balana.
C'est comme ça la vie. C'est comme ça qu'on va. Les hommes, vous montez, oui. Les filles sont prudentes, ok. C'est pour ça que Boya n'a Lukuta wana. Mais les filles ne veulent plus de ce genre de Lukuta là. Si tu veux blaguer les filles ou te coucher juste, il y a des prostituées. C'est ça qu'on vous demande. C'est que vous condamnez les femmes. Ok, il n'y a pas de souci. Elles ont une part de responsabilité. Mais elles ne sont pas les seules en fait à avoir cette part de responsabilité là. Aujourd'hui, tu vous dites, oui, faites attention. Donc, parce qu'il y a des psychopathes dehors, parce que parce qu'il y a des psychopathes dehors, ça veut rien dire. C'est à lui de s'éduquer. On a trop éduqué les femmes, à un moment donné, ça suffit. Je raconte tout le temps ici, dans les lives, quand je monte l'histoire d'une fille que je connais. Jusqu'à 22 ans, elle a gardé sa virginité. Elle a trouvé un copain avec qui ça l'a rangé. Le gars, il a couché avec elle à Botissier Moana, à Sundo lié. Tu vas dire que la fille, elle a été bête? Toutes ces années-là, à Bombi, virginité, n'avait pas la coucher. Le gars, à Sundo lié, c'est la faute de la fille. Faut arrêter à un moment donné de condamner tout le temps les filles pour rien en fait. C'est vrai qu'elles ont une part de responsabilité parce que Batika qui est avant il y a quoi analyser Batika qui a côté en intimité na bango, mais il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est à lui de s'éduquer, éduquer mon qu'il en a. S'il veut draguer des filles, il n'a qu'à draguer des filles, mais il peut pas coucher avec tout le monde, blaguer tout le monde le lendemain tu n'appelles plus les gens. Ça c'est de l'escroquerie, c'est être un aventurier, c'est jouer avec les gens.